biso tozonga nsima te keno aza moninga barégime afrika tonga époke moko ye moko. Oui, bonjour, avec les Congolais de Awa. Ouais, bonjour, Toza Awa, na marche, Toza biso diamano kazala partout. Donc, yo peta on a ozonga, petit chemin on fait plus de loba. Donc là Awa Toza, oye kota la batu ya IDPS ya Awa, batondi ya badani bokombe. Baza kuna soutien. Et puis papa, na osala musala, tu osala tout à l'heure. La reprise carte na na zona na musala, tout à l'heure. Là la papa. Voilà, Kandeko. Ok. Donc ça awa to ye on jamani bazala wana pour musala. Ani kola camion. Nana. Dani bokombe. Jamani bazaka wana pour la bino na te bino image ndenge za ba. Château Rouge, Mazokenetina, ah bon, ça Dani Nambo, oui, pendant les amis, Andrés Minto, na Barbès. Donc comme la Barbès, yango. Toza la Barbès, pas bango yo. Ay jamani waneza la kapa image. Oh nyoso tu batu. Bango baza ekele. Oza na tesa bien photo. Atena tu. Atena tu bango yo. Tomona batu mboma bazawana. Ye wana apita bino mbota musika. Vraiment, tu as maman. Yo za partout comme ça. Voilà, ça direct que Mambolo. Congolais. Exacte oyo utero le kaya bazombo bazanga mboka ya Congolais. Papa. Ya bazombo biso bazombo. Le ba vrai Congolais. Papa, tu vas maman filtrer. Papa, il y a des gens qui vont faire le monter Mambolo. Jama, eza ba vrai Congolais. Eza bazombo te ya lelo. Ouais. Bon oyo utero le kaya bazombo. Mais yo za oza pepe Congolais. Ndeni ozo kwa baninga musu. Na boyi bazombo. Alors, oui, nous t'avons les gars, il y a des hommes, les hommes après comment il y a des gens qui sont Batola non direct Mambolo. Mais non, demo le kai, mais non bien mo. N'ayez bidiama, n'ayez on le diamant. Ah, bon. Ça va papa. On a toujours wana. Ah ouais. Ça wana pour la vie. Pas deux fois. Yo nani, on va y faire mais faut pas le bino baza président IDPS baza ba cadre mais faut pas le ba lisanga na bandeko ba yeti pour baza ebele ba olanda bino. Fati c'est le président de tous les Congolais. Le Congo est en marche. La reconstruction du Congo est en marche. Avec Fati, le Congo meilleur, le Congo d'aujourd'hui et de demain, c'est le Congo que nous avons rêvé tout le temps. Fati est là. Donc tout na yo bandeko balandi to tuna ye parce que diamano ratuna kabeni kazaka partout. Yo za cadre na IDPS. Donc bandeko msu bazo silika ezala ndenge ni. Donc bazo kola makambo zo tambola. Je dis à tous nos compatriotes qui s'énervent aujourd'hui, Fati est là. Fati ne va pas décevoir. Fati c'est la voix du peuple.
Fati, il a combattu ensemble avec nous. Il connaît le peuple congolais, il connaît la souffrance du peuple congolais. Fati est la solution. Comme les Congolais le rappellent, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Fati ne décevra personne. Fati, c'est l'âme du Congo. Le Congo d'avenir, le Congo d'aujourd'hui. D'accord, vraiment. En tout cas, merci. Donnez mon réponse. Merci. Ça continue quand ça va comme Soussou. Merci. Oh, mais on s'en dirait que on l'a dit. Ibrahim Fernando, aujourd'hui, ils ont ma bête, mais biso, nous avons pour la bino. Donc, il m'a déjà photographié à bino. D'ailleurs, ce robinet. Ah, ce robinet, moi, je suis pas équilibre exact. Diamant, ça va très bien. Bon, ça va. Avec le temps, c'est le temps au temps. Avec le temps de Guy, on va changer. Balinga ki bateka Goma, balinga ki bateka Bukavu, lokola la toko kanisa Felix, lokola la toko kanisa Felix, balinga ki bateka Mbujimaye, balinga ki bateka Mibaye, lokola la toko kanisa Felix. Lokola la toko kanisa Felix, balinga ki bateka ore, balinga ki bateka inayome, lokola la toko kanisa Congo, lokola la toko kanisa Congo, balinga ki bateka, balinga ki bateka Equateur, lokola la toko kanisa Congo. Lokola la toko kanisa Congo, balinga ki bateka Kisase, balinga ki bateka Bandase, lokola la toko kanisa Fati, lokola la toko kanisa Fati, balinga ki bateka Kikwite, mozi balinga teka Kikwite, lokola la toko kanisa Congo. Lokola la toko kanisa même balinga ki ateka Equateur, même balinga ki ateka Equateur, lokola la toko kanisa Fati, lokola la toko kanisa Fati. Congolais et Congolaises, aujourd'hui le peuple a eu sa victoire. Le peuple se prend en charge comme l'avait dit le feu. Et comme Tshisekedi, le peuple aujourd'hui s'est réveillé. Peuple congolais, peuple africain ne dormait plus. La victoire est dans notre camp. Nous avons tant souffert. Nous avons été meurtris. Nous avons été battus. Laissés pour notre
vos richesses, nous avons été maltraités dans notre propre terre. Le temps est venu où nous devons prendre nos terres, nous devons prendre nos richesses, nous devons jouir de ce qui nous revient. Nous disons stop aux prédateurs. Nous disons stop, nous disons stop au STC. C'est même la vérité. C'est la vérité. Le temps est venu. Tout le peuple d'abord. Félix. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix. Papa Sanate. 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 Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix. Félix. Papa Sanate. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix. Papa Sanate. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix. Papa Sanate. Papa Lobaki. Changement. Félix. UDPC Yangoyo, Elemona Kabile Yangoyo, Elemona Kabile Yangoyo, UDPC Yangoyo, Félix Yangoyo, Alongoli Kanambe, Alongoli Kabile Yemo. Abengana Kabile Balobi bokonzi
Ozangi, papa tout na bino batala na bino batondeza le peuple congolais, ezaka ya UDPS. Non. Ozangi direct papa. Pensez de moi là. Peuple congolais, ezaka ya UDPS ya momo. Beaucoup de peuple. Oui. Voilà. Peuple congolais. Souveraineté, c'est à peuple congolais. Fatia, c'est serviteur, il y a peuple. Donc, Batu Noso, Oyo, Bazala, idée contraire, il y a peuple. Oui. Peuple, ça a des voix à hauteur de la banque. Ah. Voilà. Si vous faites FCC, il y a le peuple. Dans une année, Fatia a le droit de dissoudre le Parlement. Selon la Constitution. Le langage au bino aujourd'hui sur le peuple congolais qui est mesana. Mais baza ba lambo baza bino. Des baza ba pessimiste. Pas pessimiste. Ils sont pessimistes. Ils sont pessimistes. Demande raciste à ta question. Le pôle a banni la mutu bazo tombo baza d'accord na binoté. Mais bino siko lelo bozo sangana pona makambu ke mokonzazi a kosala musala. Bokoye se baninga o bazo silika nini pona likambo. Quand nous sommes au Makeno pour mécéner et être au Tcholobango. C'est pour dire que voilà, on prendrait le temps nécessaire. Il y a expliquer Bino. Bien fondé, il y a l'action de la chef de l'État. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes. On voit l'élection, tout ça, tous les cas déjà. Parce que la vie, c'est pas le camp. Là maintenant, tout le monde a travaillé pour le peuple. Oui, à ce moment-là, on a évidemment, parce que le gouvernement a limité à un comme ça, gouvernement parce que FCC, il faut que une image positive, la peuple. Pour la mobilité, pour la sanction de l'Union européenne, donc il y a vraiment clean. Pour le peuple, a conduit. Or, la FCC, elle a passé pour le autre besoin, elle a fait voilà, merci maman. Merci papa. Gisèle, oui. J'attends mon interview. Ah, ben il n'y a pas de problème, je te donne ma carte. Moi, je vais la passer en français. Ben je te passe la carte. D'accord, on y va. Il n'y a pas de problème. Ok, on y va. Voilà. Ah, mais j'avais déjà eu. Ah, d'accord, ben donne. Moi, j'en ai pas. Ok. Mais appelle-moi, d'accord? Ah, mais je ne peux pas passer. Ah, mais bien sûr, 5 minutes là. Tu peux parler. Voilà, vous me posez des questions. Voilà. Quelles questions je vais vous poser parce que vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu? Voilà, merci madame. Moi je m'appelle M. Dikolo. M. Dikolo a chanté. Voilà. Les Congolais vous écoutent. Voilà, je suis aujourd'hui. Cette marche est une marche populaire qui voudrait juste traduire la volonté de soutenir le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à la réalisation qu'il est en train de mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà la volonté politique de pouvoir faire avancer le peuple congolais dans son indice du développement. Alors, cette marche se justifie également dans le cadre de dire à tous les Congolais qu'aujourd'hui, l'ennemi du Congolais n'est pas Congolais. L'ennemi du Congolais, c'est la faim, c'est la misère, c'est le sous-développement. Nous appelons tous les responsables politiques, à quelque niveau qu'il y soit, qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien qu'on puisse se chicaner de gauche à droite. Pourquoi ne pas soutenir celui qui est maintenant au trône, pourvu que nous puissions apporter notre contribution pour faire avancer le pays. Excusez-moi, monsieur, vous êtes de l'UDPS ou vous êtes Tshisekedi? Aujourd'hui, il n'est pas question d'être de l'UDPS. Non, mais moi, je vous ai posé la question. Aujourd'hui, c'est question d'être congolais. D'accord. Aujourd'hui, c'est question d'être congolais et c'est les Congolais qui viennent soutenir le chef de l'État par rapport au développement tant attendu. Nous avons connu le régime de 32 ans, nous avons connu le régime de 22 ans, sans impact visible. Aujourd'hui, avec un président qui a la volonté politique, au bout de 2 mois, nous voyons des réalisations que les Congolais peuvent déjà mieux respirer aujourd'hui. Donc cette marche est là pour soutenir les Congolais. J'appelle aussi tous les Congolais, de quelque point qu'il y soit. Aujourd'hui, les Congolais n'ont plus besoin de divisions ethniques. J'appelle le peuple de Yumbi, j'appelle le peuple de Bukavu, j'appelle le peuple du Sokuru. On n'a plus besoin de querelles inutiles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se soutienne mais bien dans la main? Quel effort vous avez fait déjà, vous, les gens de l'UDPS? Moi, je vous ai dit que je ne suis pas de l'UDPS. Je vous dis, je suis un vous peuple êtes peuple congolais, d'accord. Voilà, je suis un peuple congolais. J'ai rectifié. Qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Les gens qui sont restés à la maison. Nous sommes de la diaspora. Au moment où nous vous parlons, nous sommes en France. Nous voyons comment la France a pu amener son développement, le développement sur le plan humain, sur le plan scientifique. Nous voulons que nous puissions avoir des réformes aussi nécessaires à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne la gestion. Nous avons vu comment on a eu à interpeller les députés qui seraient corrompus.
Ou alors les sénateurs qui seraient corrompus, nous voudrions que ces enquêtes aboutissent pour donner vraiment un tremplin par rapport à un État démocratique. Ok, ben merci pour aujourd'hui. Je vous remercie, Gisèle. Merci. À la prochaine. Député. Ah, bonjour député. Alors. Député, il y a plus de 100 personnes dans le direct. Député aux mais toya après lelo eza makambo ya vérité marche à soutien pour son excellence le président de la République élu monsieur Félix Tshisekedi yango tango toyoki yango toye mbangu na Paris totambola trop na moko yango toye mbangu po tosoutenir président na biso ya République. Pardon papa, Oza journaliste et chroniqueur na biso. Ouais, moi c'est caméraman. Charlie est un caméraman. Biso dans la biso. Polyvalent. Tozala na posa Congo na biso. Oui, nous sommes à Moussani. Nana sa musala nga le roi diamant noir. Merci Charlie. Ah, Kamati. Ah, je sais pas. Je sais pas pendant qu'il réunion, il y avait trop de personnes au Baseka qui disaient que marche au Simbate pour la soutien à Fati. Mais le peuple congolais andimi président naye alingi président tala ndenge bato baye population ebele mpona kosoutenir président Félix Tshisekedi yango tozosenga na bandeko baza na ngambu population nyonso tout tozala na nsima ya Fati ye nde aza président de la République avec soutien ya peuple congolais ekozala tout est facile po tobenga na FCC po tokanga bango po makambo ya bien esalema na kaka Makasi. Ah, très fort. Mais parmi les organisateurs, il y a marche. Puis, dans s'appelle Nini, va peuple congolais, Orlando, va te payer, va t'en dire. Puis, tu n'as pas Zali, peuple congolais, aïe, baki, beaucoup de zones dans ma boucle, peuple à l'ennemi, plus de 10 millions de morts. Vraiment Nzambe ayoki kolela peuple congolais apesi biso mwana ya mboka yango moni ko organiser ba marche oyo pona kolakisa na monde entier que tozali pona Fati to appuyer na marche na ye barbino baza pona mboka te me bozana bino ka pona Fati toza pona mboka tozali pona mboka tozolo babo eza pona mboka tango passe ekangaka biso ekangaka pona ekangaka biso te pona mboka ekangaka biso pona patrie na biso ozo comprendre eza likambo ya ekolo eza likambo ya mboka na biso tozali na droit ya koloba pona mboka. Ah d'accord, en tout cas merci papa Eric tozo pe bande ko mususu ouais soba na mungu ekei na ye mungu ekei te mungu ekendaka mingi te ozo yemba mingi pona mboka. Nous laissons banda 13h. Mais biloko les aides. Biloko les aides là. Ah oui oui. D'accord, va donner la soupe. OK, merci. Pendant 20 ans, ma boule est ma boule moins de 2 mois. Moi, la soeur qui m'a protami à Madame Fati, Abandi Komuma, Lobby Fati, Azaro Tambola, Lobby Mboka Eke de Liboso. Muzitu, Totelio Kura, Kuna la Kikuiti, Yona Fayu. Oyoyo,
kabila tielaka bino te tobongiseli bato banzela nano esili te tozala na 2 mois papa tozali mboka moko tozalaki koloba eloko moko tolobi ata nyonso akomplase Oui, que là, ça va gilet jaune na Zambie. Il y a ma mère à partout. La gilet jaune à Kinshasa, dans la Guinée. Ah, Pacheli. On va mettre le retour en direct, mais ça est belé, ça marche. Il y a ça va ok. T'es pas au yokayo. Il y a ça va ok. Peuple va s'arrêter. Félix Antoine Tshisekedi avait remporté les élections et ça se voit. Pour soutenir Mboka. Nous appelons tout le monde au rassemblement, tout on ensemble. Les élections s'est passé. Maintenant, place à l'unité pour la justice. Ils doivent comprendre. Mais le lot, il y a eu un problème. Toi, on a 2 trains et ça la tête. La ligne RERD, RERB. Et quand on va mettre mingi pour la gilet jaune. Donc, compliqué situation ma bé. Dans la mingi, on va train. Donc, moi, donc, déjà, le nombre, il faut imaginer plus de 2000 personnes. Donc, ceux qui vont train salarié, donc voilà. Donc, Bako ça a raté. Merci beaucoup. Ah, Aïda Koukouabi est parti très puissant. Babi a raté. Gardien un temple. Il était quoi? Alors, Baki déjà est belé, gardien du temple. Quand tu bandis par réunion au maman. Oui, papa. Tu vas dire un message. Il y a un dengue na dengue qui est ça là, du boutulu. Mais biso tolingi bobenga bato na kosangana bato boyokana makambo ya bato sans polémique. Félix Tshisekedi, il est président pour tout le monde sans polémique. Aza président ya ngai ya yo ya Bemba ya Fayulu ya mutu nyonso tout. Problème ezali que hier à cause de la fort à travailler bien ceux qui soutiennent les amakasi. Tolandi évêque. Attention, il y a des enfants là, attention, il y a des enfants. Évêque à Lodi Nakini a tindeli Félix Tshisekedi message qui a travaillé na bandeko na enyo soko. Bandeko. Félix Tshisekedi atandaki maboko. Molobaki ke maboko na eza salité. Mais lokola muto na nzambe alobi ke boya en tout cas vraiment bofungola mitema. Bandeko ambusa nyamusi. Ba muziki boya to sangana pona mboka na biso to travailler ensemble to ko foudre ba Rwandais dehors na kata mboka na biso. Merci papa. Tota apela na basi, comment il va na basi mama ifeka. Oui. Aya ni bonjour ma chérie. Voilà ton nom est le venu. Ah, avec Fatine et Pepe gagne UDPS France. Ah, d'accord, mais Pepe wana mususu bazo silika yo zo bisala moni. O baza d'accord te na makambini osai. Eh, Pepe rokyo silika te soki mwana mboka azi pouvoir. Pepe rokyo silika te soki tozo mona action à 100 jours en place. Pepe rokyo silika te tangu slogan la biso pe projet de société na biso ezalaka le peuple d'abord. Parce que le peuple est un centre d'activité à président. Un centre d'activité à Pachi. Il y a un monde qui sont soutenir l'action. Ah, d'accord, mais tu es là, d'accord. Ma côté belé, ma toiselle belé, baza d'accord na binote makambo sali bango balingi kutoyo kangote. Toza la démocratie maman. Maloba bolingo pona yo. Toza la démocratie. Oyo alinga sa l'opposition, asa l'opposition républicaine. Biso toza la posa mboka etongama, mboka ke de liboso. Toza la ki kuna toye, tokoba ko continuer pour soutenir par le chef de l'État. Merci. Vraiment, merci. Ma chérie Lobini. Maman la lobby, tous à la bomboko. Toyo kana biso nyonso, tous simba na pona Congo na biso. Toza na eloko mususu te. Soki tolingani, tokotonga mboka na biso. Facha aza wana motema pembe, maboko pembe, aza na souci ya pays na biso. Eloko mususu kosala eza te. Toboyaki o bapaya bakende lelo toza na mwana mboka. Oyo alingi Fachi te, alingi Congo te. Faut biso nyonso tosimba na pona Congo. Vive Fachi, vive mon président.
bapesi Fachi kombo sika kombo ni Fachi béton otala béton za nation yango comme l'équipe bato bayebi yo mosusu bayebi yo te fami sango kombo zalaka nani bayebi koza musicien mais bayebi te ngai kombolaka teke nasala da producteur onaki producteur batéâtre ea makambo eleka mwa moke mais tobala pari biso bakolo mboko oyo lokola topesi Fachi bénédiction c'est fini donc Fachi kombo na sika komi Fachi béton l'autre ligue est contre la guine carabigité obi courant moko contre la guine contre la kate kaneti a po aza mwana poto ayebi ke courant contre la kate courant jamais ko contre la katia comment va tola madesu babo courant contre kastemba donc nikolozo ya béton contre la guine l'autre ligue libéla donc check d'accord bon oui papa voilà ça c'est diamant noir Djibois Tadjinene c'est bel bémol le messager Galate 416 à cause de la vérité. Le président béton, Fachi béton, pas goudron. Alors oui, je ne cracherai jamais dans le combat de mon père. Je laisserai l'histoire, je laisserai les œuvres au Congo. L'état de droit est en marche. Le peuple d'abord, l'école est orphelée. Bando Kinyon sont tout aussi qui sabango. Bango batazali malheur ya Congo. Alors, pour la mouka. Banani bazabando. Balamuka bazali bandoki. Tere, yo fo sangisa yo za mona mboka. Comment kobenga baninga bandoki yo za mona mboka. Tolobi na bango to tendre bango loboko baya. Mais oui, mais yo ko fingi na finga rata. Tango mutu azali koloba ke sur le paiement populaire azandoki. Te na diamant no to linga rofinga te to linga ra opesa ba argument. Parce ba bande ko na. Yango tolobi boye. Ona ndeko musitu a changé discours na ye. Azali responsable ya Bila Kabila. Alors bandundu bapia Congo bandundu akiki yango na molili toye topelisi minda na bandundu tokei na bazayi topelisi minda na bandu na bazayi tina kamba. Alors le vrai bana milaka ezaye. Alors pona bokechu atikali orphelin papa na ye Katumbi alandi Fachi pona Élysée atikali orphelin. Mais les messagers, yo ningi bakumba batu mingi awa to lingi makambu ya mboka. Oui. Poto za pona mboka. Tout à fait. Voilà, donc to préférer komba bakumba. Nazali ko répondre banticolé. Tanga politicien. Tanga batu te mais ba politicien so ningo tanga musique. OK. Alors tanga politicien. Alors pona Muzito azali moko ya malheur ya Congo. Pona Mbemba azali moko ya malheur ya Congo, j'ai accepté inacceptable. Ce qui bobimi na koboma bino. Alors, faut bayoka soni. Depuis l'histoire ya Bandundu etoni na bangungi pona Mosito, pona Matungulu, etoni na ngungi pona Fayulu. Toye toche minda epeli, bato babeti maboko. Goudron, ezate. Papa, gouvernement ebimi déjà pour tant aux autres bambaka, c'est gouvernement ebimi déjà. Mais na lobi na bino que on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Nan tokokisi 100 jours te. Alors, pour mon bino moko za kosalema na Kisasa. Tosengi aide occidentaux le peuple d'abord na ba bien na biso moko ya mboka nde toza kotonga mboka wana tokosenga aide ya bamindele te omona ki discours na ye na Rwanda. Oui, oui. Bonjour ma chérie. Alors omona ki azali président ya baba te na Kagame na Rwanda lobi nini avec les pays voisins. Pas question de mur. On va mettre un pont. Et Nguy Koloba finit la récréation. Le feu est allumé pour consumer tous les antivaleurs du Congo. Alors, Tongi Dolo Belabina Boy. Amba Mende, Bamende Bakokangama, Abosha Bakokangama, Akimbuta Bakokangama, Batunyo Sotuana, Bakokangama, Totongeli Bango. Prison, il y a 5 étoiles. Alors, prison, il y a 5 étoiles. Les alliés pour la Kimbuta, les alliés pour la Mbemba, les alliés pour la Fayulu, les alliés pour la Katumbi, les alliés pour la Baoui. Prison, il y a 5 étoiles. Construit par les Non, non, prison, Docteur Otonga, les prison, il y a 5 étoiles. Construit par le président Béton Fachi. On a Minaka. Et Kokanga Bantivalère Nosso. Oh, il y a un hôtel militaire de toi. Madame, maman, Paloba, Tozana Yolongo, Bisu Tozana, Maman Fachi. Ok,
biso bamama Fachi tozalaka awa na France toye mpona kosoutenir président na biso peuple congolais moto akosa bino te toute autorité vient dédier pouvoir ya Fachi euti epai ya Nzambe mutu nyonso tu azalaka na destine na ye na mokili awa botami Fachi aye mpona kotrace nzela mpona peuple congolais bomoni misala eza kosalama bopesa président na bino confiance mutu akosa bino te bosoutenir Fachi pendant 5 ans bobaksela ye sous 5 ans mosusu 5 ans même 20 ans mpona mosiko la Congo ezalaka liberté d'expression totunaka baquestion oui totuni pourquoi président abandi kaka sikoyo azokendekende tout le temps na Rwanda azoke osalaka nini diplomatie mboka na biso tout le temps ezalaki na baguerre peuple congolais mpona kozwa kimia il faut konégocier président aza kokendela bamboka wana nyonso tu mpona komona bango mpona relation ya bon voisinage mpona kosilisa bitumba nyonso tu oyo bandeko na biso baza kokufa na Beni na Butembo nyonso tu mpona kosilisa bitumba wana. Merci vraiment. En tout cas, maman Moussoza Gambakoloba. Batu bazolanda bino ebele plus de 100 personnes peuple congolais nzamba pambola bino. Nane songo mingi mpona président na biso. Tolelaki butu na moi tozoloba mwana Kongo Nzambe atindeli biso. Pourquoi tozokokososola te? Atindeli biso Josué. Moïse azalaki papa Tshisekedi. Mais bapeuple mosusu bazosilika balobi ke banda président zwi bokonzi nano abandi te kosala mosala. Mais balingi bayeba ndenge nazosala te asa bandi kosala te. Il faut tozala patient le problème na biso tozala nango tolingi kondima te. Il faut tolongana nde ba haine motema mabe wana nde tokomona misala mutu. Mais soko soche haine liboso ata azosala malamu nde komona ngo te. Tozala uni tokomona misala azosala sa bandi déjà. Donc to sunga ye to soutenir ye makasi tozala susa mboka na biso. Merci. Ana kosenga na ba Congolais nyonso. Ngala za mswahili ya Kivu, naza mushi. D'accord. Soutenir Félix Tshisekedi na mu. Dayo na muluba te. Na mushi, naza mu. Bona moni mutu mwa komia wake. Kaka baluba mbazawa yango to tuni. Naza mushi ya Kivu ya Bukavu. Na soutenir Félix Tshisekedi. Na soutenir ye kwa sala ba projet malamu pona mboka. Bato bazomona na okamale bakofimi gouvernement nano ebimi te me moto abandi deja misala basayo ezalaki salite ebongi université ebongi courant na kikwiti ekoti na oketi na mboka ya simoki mbangu na kamba bazalaki bamboka wana to bazali na courant te me courant ezongi babingi moto asandeni Félix aza mokonzi akotravaille aza tribalisme te aza congolais 100% akotravaille mpona bacongolais nyonso e ozala intérêt na biso nyonso bacongolais ezaka awa aza tribalisme te tolongola nde motema mabe tolongola kala tolongola tozala nde na bomoko tosoutenir ye bomboka na biso ekende liboso. Mais maman na biso totuna question mpona moni ndeko moko azongiselinga motuna nanga na tuni yango yo nga na uta ekini namonaki mama moko pasi pena eza nano mwa makasi mpo ndeko wana azangaki meme eloko biso lobimisa mbongo mpo bakomi yango awa mais sikoyo yo lobi ke pasi nyonso esili na Congo mpo tolandi malamu te. Nalobi ke Félix akotravaille mpona intérêt na biso nyonso bacongolais. De oui koyoka réponse mama lobi ke akotravaille donc mpona biso nyonso bacongolais likambo nyonso ekenda malembe auti kozwa pouvoir fika pa meme 5 mois te mais quand même omoni volonté banzela wana régime awuti okende esali pendant 18 ans babongisa sayo te babongisa université te nga na uti kini po totambola bishete ezalaki mai partout oma bambe quand même banzela wana ezoboka wana eza ebandeli babiloko mike bana bato moto aza na 35 ans aoréclame ke depuis la botama nanu amona prince te mais Fati asali yango mais fo amoki et puis Fati asala presque asala babeton Bate chargé en plus de bani les Catania. Chargé en téléphone est 4 à et ça va. Non, elle est direct. On direct. So boy Fati so qui au boy Fati kende Congo Brazza pour qu'on appelle ça Congo.
Donc, dimanche na Congo Kinshasa, kene na Congo Brazza. Fati Béton. Fati asa nzambe te. Eza kaka nzambe nde mutu akosalelo na mbala moko mpe na seconde. Fati asa mutu. Muke. Totalela ye nanu. Ah, merci. Faut changer comme la souka. Bandeko toluka to changer bongo. Totiela bino to moni charge ici. Mais après de changer en écho. La charge. Ah, il charge ici. C'est Jamal qui est là. Ouais. Mais comment? Oui. La charge ici, comme on dit. Oui. Il faut changer. Bandeko, tout le monde change. Tout le monde, c'est la bino. Oui. Allez, oui, diamant noir. Bonjour Nabino. Papa, dès que ça va charger en mouké, va te dès que ça va charger en mouké, 1 minute. Pour va te en direct, ils ont 4. Ah, mais où ça va charger? Toi, quelques minutes, car après ça va 2 minutes. Après ça va quelques minutes. Mais ça a quelques minutes qu'on va rater. Ah, ils sont en dame. Ça fait sa chance. Mademoiselle, on dirait que télé, moi, c'est la vie. Ah, ils sont. Non, ça quelques minutes. Oui. Ils ont. Quelques minutes qu'on va rater. Non. N'a plus aucun. N'a pas raté. Bandero, on a su charger, donc. Ouais, on a su charger. Diamant noir, Kitoko, la sepelle. Il y a une personne qui va s'amuser. Mais non, c'est quelque chose là, plus ça a été pour la bino, pour la marche. D'accord, donc on a un plateau d'être sur le Makamonyoso. Voilà. Bon, et c'est mon mingi, Nandenge, Namoni, au Kinshasa,